Tout ça, il a makamara misato. Kolobate ke nzambe ayebi biso te, ayebi biso. Atalelaka mpe biso. Kotala oyo atalaka biso ezali. Banani bazali kotosa. Na banani bazali kotosa te. Ezala biso bato ya mouvement. Na chorale tozali tutosa makambo misato wana. Yango nde kobikisa biso. Soki tolobi bongo mpona nini Nzambe ayebi biso. Atalaka. Ezaleli, esaleli, evandeli. Ndenge nini ozokotambusa bato. Ndenge nini ozovandela na mouvement. Na bukonzi bapese biso ya kotambusa lingomba na biso bandimi. Soki nazwi exemple wana tine ezali. Batata balakisaki biso makambo ebele. Bapapa bazalaki kosolola mpe na bato nyonso. Na moto moko mpe oyo asepeli na ye epesi liloba. Basekre ya Nzambe. Kasi soki toza kobebisa ezali pasi. Okonja likolo tozwila yango ndenge nini. Bobangi ya tata Nzambe ezali ebandeli ya mayele. Biso tolingi tokota likolo. Biso tolingi Nzambe ayamba biso. Avant oleka epai ya tata Nzambe mwana azali wana. Kolo Yesu. Soki kolo Yesu omoni ye. Osengi okota. Soki alobi na yebi yo te okomi faton. Donc miseke ezali te. Tambola kaka tambola ndenge olingi. Fantôme place ezali te. Soki balobi ke kolo Yesu andimi na yebi yo tango wana ke okoti. Kasi usala na yo kodéranger. Bato ozosalela Nzambe kobimisa bango koloba mabe. Place kozala na yo te. Likambo tokobanga nde yango wana. Toyebi ke tosalaki na lukutakano awa na nkamba. Kasi basangwa mabe ezokokende. Papa loweli bato, papa sine bato, raba sali boye. Iloko moko nano esalami te. Soki nga nasali likambo officiellement, toza na radio, toza na télévision, ekotangama. Rateriki ezali akolakisa onyoso tokokanga. Otuzotinda na ba telefone na biso wana nga na yebi yango te. Biso rolingi tobika. Soki Nzambe atalaka biso apesi yo programme, apesi yo musala, ye moko alandelaka yango. Soki papa maya azali aya na likolo, batata misciple, soki mpe bozali boya, na papa non. Papa Saïdi Père Souri Azali aya. Par exemple, oyo tokozwa mutu na mutu
ayeba esika ye atelemeli. Aza mutu ya solo to mutu ya lokuta. Soki oza mutu ya solo, wana yoyebi ke likambo na yo Nzambe azotala pe ya kosepela. Soki eza ya lokuta, yo moko soro na yo okoyeba yango. Tata moko alobi nazosambela kasi nasali pe mabe mingi epai ya bato. Soki nga nakufi, Nzambe atinda nga ata na lifelo soki bato bakendaka kuna nakende, kasi atinda nga na esika yanga moko te po amiyebaki ke ye abebisaka na ye. Yo moko otelemeli wapi? Soki papa maya atelemi, bato baza koloba mingi mpo na zunga. Ajax toyebi ke bakoko na biso bango nde bayambaki likambo ya liboso. Ntango likambo yango bayambaki yango, basimbaki yango, baza kotambola bien. Iya kopesa témoignage ya tata moko, bonga na koexplike ndenge yango ezalaka. Papa Maya. Nakomba tata mwana pe tata Molimo Santo. Merci papa na malobo pesi biso. Témoignage tokopesa eza makambo oyo toyoka biso epai ya bambuta. Na 1921 tango papa Simon Kimbangu akangami, bobangi makasi ekotaki awa na zunga parce que mundele ayaki kovanda awa na nkamba na basoda na nzundu pe susu esika mokonzi luyalo azalaki basoda bavandaki. Babandaki kotrake batu nyonso oyo bayebanaki, babandaki kosambela. Mais lokola papa Simon Kimbangu atikaka liloba, bambuta basimbaka liloba wana pe bakangamaka nango pona kosimba pe kobatela mosala. Yango mutesalaka ke Lukengo ezalaki parmi bamboka ya zunga oyo makambu nyonso ya papa Simon Kimbangu ebandaki kosalema na kobombama parce que soki bomonani bakangi bino. Tata moko azalaki kuna kombo na ye tata Ndomingiedi Kimbembe. Tata wana azalaki makasi, bobangi ezalaki na bango te, pamba te bayebaki likambo oyo papa Simon Kimbangu atikaki. Bien que bazosala na kobombama, batu babandaki koya mingi parce que sango etambolaki, surtout na bakongo na biso misato. Batu babandaki kouta de partout ya kobombama. Avant bakoma awa na ngombe Kinsuke epa ya mama Mwilu, po mama Mwilu abimaki awa na nkamba akende kovanda na ngombe Kinsuka. Po ezalaki susu permite muta vanda na nkamba. Batu nyonso oyo babandaki koya, babandaki kokomela na ndako ya tata wana, tata Ndomingiedi Kimbembe. Ajouaki rôle munene
na période ya clandestinité, na période lingomba eza ya kobombama. Batu bazouta Mbanza Ngungu, bazouta Congo Brazza, bazouta partout. Avant bakome pa ya mama Mwilu, faut balekela na Lukengo. Ndako na ye ekomaki neti centre d'accueil ya liboso. Soki bakomi kuna kofimba bango parce que batu ya mabepe babandaki kozala o babandaki koya ko espionner pe kofunda bakofimba soki bamoni ke bato oyo bayeli pena likambo ya Nzambe nde balekisi bango ti epa ya mama Mwilu. Soki pe bakomi epa ya mama Mwilu fa vérifier soki batu wana baleki kuna na Lukengo epa ya tata Ndomingedi Kimbembe koliesa pe kolalisa batu. Asalaki musala munene. D'ailleurs, yende mutu a azalaki officiant ya baptême ya papa Mfumwa Mbanza na 1949. Pe ye mutu asalisaki mariage ya papa Mfumwa Mbanza na mama Kiwa Sisilo. Mais sima nango papa Simon Kimbangu ayaki kobakisila ye susu musala mosusu. Ye atiaki neti kobanga na musala oyo papa Simon Kimbangu abakisilaki ye, abangaki mwa moke parce que ayebaki ke période wana kokanga ezalaki makasi. Yango mutu esalaki ke na kobanga wana papa Simon Kimbangu ayaki komona ke malamu alongola ye na mokili sino te musala oyo asali, musala ya makasi oyo asali ekokende pamba. Tata wana ayaki kokufa na 1954. Tanga kufi na même moment wana pe na même période wana lokola sango na ye tambolaki mingi, basoda bayaki na mukolo wana po baya kokanga ye bakende na ye parce que sango na ye tambolaki. Tango baye kokoma na Lukengo bazwi renseignement toye koluka tata Ndomingedi Kimbembe nde bato bazalaki na tango wana balakisi ke mutu boye kokanga ye wana bokende kokanga. Bapusani bakekuta mutu bayaki kokanga alali aza déjà ebembe. Donc papa témoignage tokokaki kopesa pona tata wana yangwana asalaki musala makasi na période ya clandestinité. Mais na tina ya kobanga na likambu oyo mususu tata Nzambe ayaki kopesa ye, Nzambe ayaki komona ke akoya koperdre, alongolaki ye na mokili akufaki. Nzambe azwaki molimo na ye parce que amonaki ke soki atiki ye ndenge akomi kobeta mabaku wana akoya koperdre na musala nyonso oyo asalaki. Témoignage yango wana papa tozalaki nango na komba tata mwana pe molimo santo. Merci papa Baya. Yo mutu bapesi musala otelemili wapi ye asalaki musala ya malamu. Tango ayoki babakisela ye musala mosusu abangi musala ya tata Nzambe ezali pasi. Mais papa Kimbangu alobi oyo asalaki ya malamu azwa perte te barekipere ye. Esalabi pe na bato mingi okomona asalaka na ye bien. Mukolo koyokaki akufi esalaka pasi tata malamu ake na ye yebaka ke soki bato baregrete mutu wana asalaki malamu yebaka ke Nzambe arekipere ye po abeba te. Biso totelemeli wapi misala nini tozosala
yango tolobi na ya mouvement batata Saidi batata misciple baye awa nini ezalaki komonana na faki papa alingaki bango mingi même na lutendele papa olobaki ete namona teke un musicien akota lifelo nga na kozala nyongo na bino te elakisi ke tomibatela me oyo tozovivre lelo tozomona lelo yango lisusu te tozosambela lokolo mosusu na ngambo mosusu na nzela totelemi wapi tokomi na suka 4e génération yango nzambe azala kotala baningisi mokili mipepe nyonso eza koya bazotala yo kozala lokola mandalala te mandalala soki mopepe ye ekende gauche ekende gauche droite donc système wana nzambe alingaka yango te même toza na nkamba bobangi ezali te boza en contact bato ya mosika bozotinda makambo oyo ya solo te pasi ntango ekoyela biso tokomi kolela papa Saidi olobi nini tolanda banzela oyo ya mabe tozolanda na kombo ya tata mwana tata Molimo Santo papa Simoki Mbangu Kiangani envoyé spécial et en colo na biso Yesu Christo sa divinité papa Simoki Mbangu Kiangani chef suprême fondateur de la fanfare Kimbangiste nzambe na ngai na fukami na liboso na yo pe na pesi yo merci na ndengo pesi nga maloba na ndenge olobili na ba mouvement na lingomba na biso bandimi tozala na